À toutes et à tous, Amen. De partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet profondément spirituel et riche en sens, le baptême. Bien qu'une simple cérémonie, un symbole de purification, de nouvelle naissance et d'engagement envers Dieu. Selon la tradition chrétienne, il marque l'entrée de la communauté des croyants et représente une étape importante dans la vie spirituelle. Je vous prie de suivre l'ambiance de cette journée. Et nous allons revenir pour conclure. Merci. Pasi mingi ekoleka nkolo yokelanga matukami mingi kolokolo kolembanga te miyoko eleki mingi koloko bwakanga te mbayininga mingi kolokolo kotikanga te. C'est-à-dire, comportement n'a eu fait à la changer. Mon face à la changer dans comportement. Mon engagement il pas dans coloqué, nazo tika mabe, nazo sala malam. Justice na réconciliation. Amour de Dieu na amour du prochain.
Ko bateau tous les lots bazo kitana mai. Il faut biloko wana sana na bomo na bango ti ba kokufa. Donc il faut ezala na bomo na ti kokufa. Rôle na yo ezali kosala ka malamu. Ba finga yo ba tiola yo ba critiquer yo yo kokipe yango te. Donc aux autres engagement pas na nzambe na que cette fois-ci na ko trahir yo nzambe na ngati. Nazaraki mutako chola natika. Nazaraki mutamakambo boy natika. Nazaraki mutako ina natika. Nazaraki mutoso na kangeli mutu kanda na kolimbisa kaete. Neti na autre engagement oyo natiki nyos. Donc au botami ya sika, ko botama ya sika ça pour changer combo na yo te, et ça pour changer comportement na yo. Ko changer combo te. Changer de comportement na yo ba monake okomi mutu ya sika. Tozo kitana mai bisonyos. Côté to ke ko soit baptême batwana nzinga nandike pe to ke nanzela yana batu bele pe basambela na lelo bate ko kendo ke nanzela bato ba ofinga o ba kozala bato ba ochola yo pe ba kozala bato pe ba komema critique ba osali etali yote tamba ofinga yo tantanfe bo banda kaka na kwa yo za motema moto so ba lobi yo répondre te liloba kozalaka motema moto te liloba zala na yo motema na yo yaki soki bazo finga eza malamu po babambaka libanga na manga o ezaka ya kote yo siko oza manga ya kote la ifu babambo libanga. Alors ko kipete ko kolanda makambo wana te yo kende kaka na destination. Amen. Merci beaucoup. Mais bambela o eza bisika bokotaka mutu na mutu respecter. Tu comprends malamu hein? Les 12 bambela ezali. Tolandi malamu hein? Mutu na mutu a posé pierre na ye ponkolo alti kate ko sale la biso. Nzamba sale la biso e okende biso tolanda bato basali boso. Basali na nzambe bakozali boso pona ko conduire biso. Tokende malembe koela mbangu te po bamsu bazalaka abandi mbangu azoketi kuna no. Landa rythme ya baninga bazosala nini baokende. Bato bazana mai bakobimaka na mai te soki bino nyonso bosili te. Tozala wana ti mutu nyonso akosila po biso tokei. Kozala presete kende malembe na bagido bazali boso ko bazo guider bino. Talo yembo ti nasuka côté tokosukela to comprendre malamu hein? Yawe nozunambia nyonso mobateli tiketo batela libota na yo ekotambaka libota na yo nkolo ezala liboso lokola motambusi ezala la nsima lokola mokengeli tata toana makasi ya kobatela liboto te yo nde mobateli malamu batela biso ebandeli kino suka ezala na libota na yo elongo ekotambolaka bango kino kokoma na mai tata akompagne libota na yo pona kimia erenye esika yo zali kimia ezalaka salela libota wanya na yo likolo etapusa libota bolingo na yo likolo esalela bapate na kombo na Yesu Kristo na Nazareth kolaka mbomo ya seko amen boto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth ezala na bato nyonso merci tolanda na Israele akanisi etelo na makolo na yete olokatina kana na yazite mwana mwasi nasiona nase nalipata boni akotina lola kinomo kilikembo na Israele akanisi etelo na makolo na yete olokatina kana na yazite mwana mwasi nasiona nase nalipata boni akotina lola kinomo kilikembo na Israele akanisi etelo
na evandola nzambe tata elongo na bato na ye. Tozalaki bakufi na molimo liloba na nzambe fikusi biso na molimo Esaïe 49 toyembi C'était trompette toyembi La ville sainte toyembi Silikomela bavandi nyonso na Yakobo mpe ayoki mawabe nakelenga ya siliko bakalase na mokolo na kanda na ye kolwa silikomela bavandi nyonso na Yakobo mpe ayoki mawabe nakelenga ya siliko bakalase. Nyonso na makasi na mwana mwasi na yuda apaki yango na mabele na soni mokonzi mpe mikolo na yango na kanda na ye kati na liseki mobimba na Isalaele esika nyonso na makasi na mwana mwasi na yuda apaki yango na mabele na soni mokonzi mpe mikolo na yango na kanda na ye kati na liseki mobimba na Isalaele. Natamboli na mokili nazwi eloko moko te nasali baveye baje nazwi litomba moko te oto ye na liloba oliloba epesinga nazwi libamboli onga na meliji kimia 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 Bouger, bouger, bouger. Namokolo na kanda na ye kolwa silikomela bavandi nyonso na Yakobo mpe ayoki mawabe nakelenga ya siliko bakalase na mokolo na kanda na ye kolwa silikomela bavandi nyonso na Yakobo mpe ayoki mawabe nakelenga ya siliko bakalase. 수가가
Tobakisi bandeko mibali na kombo na tata na mwana ela Molimo Santo. Tokiti. Congo. Bon ami, hein? Attention. Jockey. 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 Téléma. Azobanga mai ndaza bo.
Awa, sawa. tobakisi bandeko basi na kombo na tata na mwana ela molimo centre bandeko basi na kombo na tata na mwana ela molimo centre Simba yote. Bon, changement. Dans les nouvelle alliance, nous avons une sika. Ma bien, nous sommes qui, on a qui conscient et inconscient, d'ambalimbisa. Donc, la commission comme on dit, ma prophète qu'on pour le Dominique. Amen. Merci.
Deuxièmement, merci beaucoup pour le Dominique. Il a salué notre Massika. Tokiti, Tokiti. Namono. Wenzangu na mama utotoni na bolingo na yo bandai na biso na kinga to sisi na kinga batten na kizongi kuyana sala mona mona biso na modimo lokola musuni na koma mona sima sala na sala mbela kinwa seko amen Et premièrement, d'atteindre nos recommandations Seigneur, abi batonyo so barondima pe barobatisama bakobika. Et l'importance du baptême, ça dit mondimi oyo a converti vini na Christ, il s'engage à s'engager à détruire ancienne vie à Kala, vie à Mokili, à la Tasco, vie à Christ, parce qu'il y a un les alliés secrets à salir. Mon thème est à convertir dans le Seigneur. Oh, nous sommes qui à ma baie à Mokili, à cela qui est l'ancienne vie, à abandonner, à accepter pour vivre une vie nouvelle, le monde à Christ. Le thème à l'élo, il est très bien. Ça, premier tour, pour la 2026. Le mois baptême, il y a beaucoup d'engouement. Le prochain rendez-vous, vous allez le 18 juillet, peut-être la même site. Merci. D'accord. Doctrine de Jésus-Christ de Nazareth, et a continué à faire un prophète comme Paul Dominique. Yangwana, il y a sali lokola Yesu asala ki aponina liboso apotre simanango baonyo soyé pour koba musala na nzambe nzambe pesi. Yangwana il faut yenda za la toujours liboso. Mais lokola baptême de pesi tour liboso lelo. Rassure que batu so bakoya ni lubananga suka zale batu baya kozwa baptême poto kenna mukola sen okumisa nzambe zoom sa matombe pa na nzambe. 31e célébration de la Sainte Seine de cette année 2026. Et pour cette journée qui est le premier jour, 1102 fidèles baptisés et convertis, croyants en Jésus-Christ de Nazareth au sein de l'église La Part de Dieu. Rendez-vous au prochain numéro et au deuxième tour. Merci.